Non au diable. S'il y a des idées qui entrent dans ta tête, pas l'espoir, tu ne sais rien faire. Nous avons eu des enfants. Quand ils grandiront, ils devront nous aider aussi. Mais sont pour des groupes de gens. Mon problème est de savoir dans quel groupe tu es. Toutes ces choses sont réservées au premier groupe qui est le groupe des justes. Il y a le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui croient. J'ai dit toutes les bonnes choses, tout ce qu'on peut désirer dans ce monde, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on souhaite. Dieu peut donner, mais il faut être dans les deux groupes ici. Parce que toutes les bonnes choses sont réservées aux justes et à ceux qui croient. Ezali ndenge wana. Article 1 est créé qui va problème. Nous avons dénoncé comme ça, comme tout enfant de Dieu. Ce qu'on dit, comme le problème n'a mutu, kutana nae, solola nae, soka yokite, benga ba misus, et toute la procédure biblique et salemaki. Vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous, merci, bienvenue encore. Comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Et avant tout, vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, voici cette structure qui pourra vous accompagner. Parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, je crois que nous avons tous le temps, puisque déjà si vous êtes déjà là en train de nous suivre, c'est que vous avez le temps et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci encore une fois de plus. Nous allons aborder un point qui est un point vraiment sensible. Sensible pourquoi? Parce que hier nous avons abordé le même point en ce qui concerne les églises de réveil. Au Tozomona, il y a trop de bavures. Pourquoi? Parce que le règlement d'ordre intérieur et statut de ces églises, ils allaient verrouiller, ils allaient couper ça, accès na bande comme sous peut-être s'épanouir. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ils allaient que serviteurs de Dieu, ils allaient exercer dans la communauté. À un certain moment, ils se rendent compte que effort, énergie, on va aller kobimisa, et ce qui est juste dans le même, dans un sens. Or, bango, doit s'attendre dans la réflexivité. C'est-à-dire que besoin de retour pour garantir bango sécurité, il y a bango na banana bango. Pourquoi? Parce que nous avons déjà constaté dans la église, il y a de ces églises. Moi, j'ai vécu ça. L'église, pasteur Aïe, dans la communauté, mon XY, azalbani kotia effort. Dans cette communauté-là, quand il s'agit de croisades, campagnes, sensibilisation, la direction générale n'intervient pas. Non. Mais quand il y a quelque chose qui entre aux Ezali Kokota, aux églises, il faut qu'il y ait un débat. Direction centrale et ça la musalate. Kaka église wana ne ekosala ba effort, ba tongi pe moni ba sali pe bâtiment mo kitoko comme matériau durable. Mais une fois le pasteur a commis faible, azoko kaliso sauté, balongo lié. Je veux que ça balongo la pasteur moko, ce pasteur n'a pas traîné. Tellement messana na église parce que ko kamba ba tudja ba messane ke o pasteur na biso dadi bazo sungaye. Nako sungaye. Je dis bien nako sungaye, bon mon eloko ba ya ko bimisa. Tango bazoko bazo ndeko na balongo lié na église, ba pesier place mosusu. Ndeko na koka isu ko se porter. Mode de vie na échangé. Moyen soit vivre en prenant malam, ezate et jusqu'à ce que ndeko na aye kokufa. Isa ba biloko tozali ko condamner, tout ça là effort. Bandeko bazali ko travailler na kati ya structure ba se retrouver capé. Nous avons vu makambo salama ki na auto abordant makambo salama ki na ACK. Et heureusement que voici l'homme était prudent. Et j'avais compris que voici l'homme s'est préparé depuis longtemps. Avant déjà kobonga mapa il va peut-être un jour et que qui est naissance pour sous. Le quoi la place à maël intellectuel ayebela déjà ne bakino balobaka. C'est-à-dire yé ayebela na déjà avant. Tant makambo yindi et peli batika liko botolele ko mokote. Il a pesé avec tout son poids et azaki déjà na makambo nyo surtout jusqu'à ce que atika na biloko na. Mais le pasteur, il y a ACK Kintsuka. ACK Kintsuka. Ce n'était pas le cas. Il a été déguerpi par l'ongola. Il y a des kits, des instruments, tout babotola. De même, tout le monde a na cité Bethel. Pas plus loin qu'hier, désordre et salami. Désordre et salami dans l'église. Tout le monde est battu. Bazotomboka bakiti kei et bandimi babandi kolela. Pourquoi? Parce que ndeko amoni que no apparemment il y a au travail sur malamuté ou soit il a bundi a matis église comme na niveau na pour baya bango baya kolongola e ba tia wa remplacer ba tia mutomsusu. So ba longolier ils apposons na centrale okoma lokola mondimi ozana salaire te zelaka le premier zelakati mukolo ba onzamba ko toucher mutema na bango batindo susu na paroisse mususu okende kosalela nzambe kuna muto afutela ndako aza mwasi azana bana azana nyonso tout pour vivre ndenge nini. Point d'interrogation. Alors on va sur son image après kolanda image wana ndetozonga suivant.
Ici, je voudrais quand même rappeler que l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, c'est un parmi les grands serviteurs de Dieu en Mboka Nabiso. L'église de Réveil Batouba Salim Salapé Makas parmi. Je ne dis pas qu'il est le premier. Parmi Batouba Bundi Makasi, la campagne d'évangélisation où il y a terrain, parmi Batouba Ndaiko osé, Bandaiko Sal. Mais Tokozongi ça, une de ses prédications, parce que Batebele Baye Baraté. Les gens pensent qu'on dirait les lots cités Bethel, les anankaka, ceux qui n'ont pas poubelle. Et les gens pensent que peut-être cité Bethel, les lots zara ici comme Roboye, oh, comme moderne, non. Cet homme de Dieu a servi le Seigneur abunda, tilelo. Aujourd'hui, on va vous proposer une de ses prédications. Bolanda kaka, makambo ya zoloba, pe to ki ko se retrouver bisonyo surtout. Sans commentaire Tolanda. Non au diable. Et Sangali hôtel mais la Satana. S'il y a des idées qui entrent dans ta tête et qui te disent que pendant ces 2 jours ici, tu ne seras pas béni, dis sans effet, au nom de Jésus, je serai béni. Na mikolo mibale okopambwa manaote yoloba sans effet na telemeli yango ekosalamela ngai bongo te. Tu vois, des montagnes de problèmes peuvent se dresser au devant de toi. Omoni epele bangomba ya makambo koiko telema liboso na yo. C'est vrai, tu as des problèmes, c'est très sérieux, tu as des problèmes. Ya solo ete okutami na makambo minene na bomoi na yo. Tu ne comprends absolument rien. Ozako sosolelo kote. Tu ne sais même pas est-ce que tu vas vieillir, est-ce que tu vas grandir, est-ce que tu vas vivre dans ton mariage, est-ce que tu vas recevoir ceci et cela, est-ce que tu vas avancer. Tu n'as pas l'espoir, tu ne sais rien faire. Oyebi kutute soki na fina ope kokoma mobange, soki po kopusana, soki po kokende liboso, ozali koyeba te, soki po makambo malamu ekoyi kokoma na bomoi na yo. Il y a des gens qui sont en dehors de toutes ces choses. Ezali na bato bakutami libanda ya makambo nyonso. Ils ne croient pas en Dieu. Poete bana kondime pai na Nzambe te. Ils ne croient pas en Dieu. Bana kondima te. Mais il y a quelqu'un, il y a toujours l'espoir quelque part. Kasi elana moto moko tango nyonso elike ezali. Même si tu es malade, atako zali kopela. Dieu dit qu'il ne peut jamais t'abandonner. Ete ata mokolo moko te akoki kosundola yo. Dis un amen très fort. Loba amen makasi. Ok. Si celui qui est à tes côtés croit que lui, on peut l'abandonner, toi dis, moi, on ne m'abandonnera jamais. Ce que je te demande, mon frère, ma soeur, ce que je te demande, jeune homme, c'est de ne pas céder au découragement. Parce que Dieu est disposé ce soir à faire de grandes choses. Dieu dit, je ne t'abandonne pas, je n'abandonne pas le juste. Je n'abandonne pas celui qui croit. Alors crois à la réponse. Fais confiance à Dieu. C'est très important. Mais ce qui est aussi très important, dans ce passage de Psaume 37, verset 25 à 28, Dieu promet de nous faire sortir de la misère. Regarde bien dans ta Bible. Dieu promet de te faire sortir de la pauvreté. Dieu dit il mangera toujours bien. J'ai vu le juste manger beaucoup de pain.
J'ai vu leurs enfants bénis. namoni bana na bango bapambolama. Vous avez des familles qui souffrent. Kozana mabote ezali konyokwama. Ça, c'est un verset que tout le monde lit, que tout le monde connaît à cœur. Ozali likomi moto nyonso atangaka, moto nyonso ayebi na motema. Dieu dit, ils mangeront toujours très bien. Zamba alobi tango nyonso bakozala kolia malamu. Tu mangeras toujours très bien. Okozala kolia malamu. Tu vas te vêtir très bien. Okozala kolata Tu malamu. ne peux jamais manger. Okoki kosenga te. Mais tu auras beaucoup de biens, tu vas prêter aux autres. Kasi okozala na biloko ebele, okobanda kotefisa bato mosusu. Alors si ces choses sont écrites, ces choses se trouvent dans la Bible, Boye soki makambo ekomami, yango ekutami kati na Biblia. toi qui es là au loin, tu es en train de me suivre. Yo ozali mosika kuna oza kolanda ngai. Essaie de dire, tu ne manqueras pas une épouse, tu ne manqueras pas un mari. Ozali monzemba, Nzambe alobi na yo, okozanga kozwa mwasi te, okozanga kozwa mobali te. Tu es chômeur, Dieu dit non, tu ne manqueras pas le travail. Ozanga mosala, Nzambe alobi, okozwa mosala. Tu vas travailler, on viendra te chercher à la maison. Okozwa mosala bakoya koluka yo na ndako. Même si tu n'as pas fait une lettre de demande, on viendra te chercher. Ata yo moko okende koluka mosala te, kasi bakoya koluka yo na ndako. On viendra te chercher. Bakoya koluka yo. Parce que Dieu promet de te faire sortir de la misère. Po ete Nzambe alaki kobimisa yo na bapasi. Tu ne manqueras pas le pain. Okozanga fufu te. Mais une chose importante, Kasi eloko moko ya motuya. il dit tu ne seras jamais mendiant. Alobi okozala moto abisenga te. Tes enfants ne seront jamais des mendiants. Bana na yo bakozala babisenga te. Bien-aimé, si tu n'avais pas commencé ce jeûne avec nous, tu dois nous rejoindre. Molingami soki yo okilaki elongo na biso te, kaka na pokwa lelo sangana na biso koba. Nous voulons que ces choses s'accomplissent. Tolingi ete makambo oyo ekokisama na bomoi na biso. Parce que moi j'ai noté 3 points ici. Po ete ngai nakomi makambo misato awa. Je ne manquerai pas le pain. Nakozanga fufu te. Tu dois le dire, je ne manquerai pas le pain. Esenga oloba yango nakozanga fufu te. Dis-le à haute voix, je ne manquerai jamais à manger. Loba yango na mongongo makasi. Et la parole c'est écrit dans ta Bible. Ezali loba na Nzambe ekomami na Biblia na yo. Là, il y a un deuxième point. Ela likambo ya Je mibale. ne serai pas mendiant. Nakozala moto abisenga te. Non, mais moi, les gens viendront demander chez moi. Ngai bato nde bakozala koya kosenga epai na ngai. Tu vois, tu perds le temps chaque matin, tu envoies les enfants. Toi, tu vas aller chez le grand frère. Toi, tu vas aller chez la tante. Toi, tu vas aller chez l'oncle. Toi, tu vas aller voir mon ami. Toi, tu vas voir notre ami Y. Allez demander, peut-être nous aurons... Dieu dit, cette situation doit s'arrêter. Omoni oza kolekisa ntango na oyo ya pamba soki ntango etani lokola ozalaka na bana 8 okabuli bango na bazone olobi yo kende na mbinza kende kosenga fufu kuna yo kende na matete senga mafuta kuna yo kende na kauka kende kosenga soki loso soki ni opanzi bango Nzambe alobi makambo ya boye na vi na yo esenga esila. Amen. Amen. Et tu restes à la maison. Pe yo otikali na ndako. Le premier enfant qui arrive, Mwana liboso zongi. tu te lèves déjà, tu es debout. Otelemi ozotala ye. Tu as eu quelque chose. Ozwi nini kuna? Oh, rien, papa. Nakuti bango te ndako bakanga. Tu te décourages. Wana nzoto elembi. L'autre arrive. Mosusu ye. Tu as trouvé ta tante. Yo okutani na tata mwasi na yo. Elle a dit qu'elle n'a rien. Alobi o azali na eloko te ye mo okutu 2 jours alie te. Oh, elle a toujours été comme ça. Ye ekutu azalaka kaka boye. L'autre arrive. Mwana misato ye. Toi, d'où est-ce que tu étais qui a traîné? Yo bipe okendaki omeli mpo na nini? Tu sais, nous n'avons pas mangé. Oyebi awa biloko kolia eza te. Oh, il m'a donné que 200 francs. Apesi nga kaka ekolo moko ya fufu. Mais 200 francs, c'est tout ce qu'il a envoyé. Kaka 200 francs atindeli ngai. Dieu dit, Nzambe alobi
À toi jeune homme, à toi jeune fille. Na yo elenge mobali, na yo elenge mwasi. Tu es en train de manger, tu es en train de te prostituer pour avoir de la nourriture, pour pouvoir t'habiller. Odako kende kosenga senga bipai na bipai. Odako kende kosala kintumba pona kolia, pona kolata. Mais la Bible dit, Kasi Bibi alobi, tu n'es pas créé pour être mendiant. okelama te pona kolala bisenga senga. C'est pourquoi nous prions et nous devons prier. Ne triche pas, ne mange pas, nous sommes dans la prière. Il faudrait que ces choses s'accomplissent. Nena tino na toali kosambela, toali kokila, kokosa te, tangu tokozonga yokelia fufa munene, kokosa te, toali kokila biso nyonso. Dieu doit répondre. Esengeli nzamba yanola biso. J'ai noté le troisième point, Na simba kili kamomoko ya misato. ce qui est très important. Oyo zali antina mingi. Vous voyez, nous avons besoin des enfants. Omoni toya posa ya bana. Les autres regrettent. Misusu balakoyoka mawa na mitema. Dieu, il ne fallait même pas que Dieu me donne des enfants. Oh, kutu soki nabotaki te nde malamu. Parce que je souffre. Po ete nazomona pasi. J'ai trop de problèmes avec ces enfants. Naza na makambo epele na bana oyo. Il y en a qu'on engrosse par-ci par-là. Misusu balakopesa bango bazemi Il y bipai na en a bipai. qu'on a arrêté. Misusu bakangi. Il y en a qui sont là qui ne font absolument rien. Misusu bala bashege basalaki eloko te. Mais Dieu dit, Kasi nzambe alobi. ta postérité, Bana na yo. tes enfants, Bana na yo. ne seront jamais Bakotikala kozala te. une génération de mendiants. Babisenga-senga. Ils ne seront jamais Bakotikala kozala te. une génération de maladifs. Bana oyo babelaka-belaka. Ils ne seront jamais Bakotikala kozala te. une génération de divorceurs. Bana oyo babomaka mabala. Oh, on l'a épousé, on l'a répudié. Oyo babalaki ye bapengani ye na libala. Il dit, tes enfants, toi, ne seront jamais une génération de pauvres. Alobi ete bana yo bakotikala te kozala babola. Nous avons eu des enfants. Tobotaki bana. Quand ils grandiront, Ntango bakokola. ils devront nous aider aussi. Esengeli mpe basalisa biso baboti. Maintenant, nous souffrons, toi tu souffres. Sikoyo tozomona pasi, yo ozomona pasi. Un petit sachet du riz, tu dois partager avec les enfants. Mwa sakombi moko ya loso esengeli okabolango na bana 8. Avec tes belles filles, Wana na basemeki na yo. les épouses de tes enfants viennent toujours. Basi ya bana na yo. Dieu dit, Nzambe alobi, si tu vis dans cette situation, soki ovandaka na bomo ya boye, ce n'est pas la volonté de Dieu. ezali mokalo na Nzambe te. Nos enfants Bana na biso ne doivent pas toujours être des enfants qu'on amène à l'hôpital. esengeli te bazala bana oyo sanza eleka te omemi na hôpital, sanza eleka te omemi na Oh, hôpital. on perfuse celui-là. Oyo moko bazali kozongisa mai. Et on transfuse l'autre. Oyo mosusu bazozongisa makila. Non, Te! tes enfants ne seront jamais une génération de maladies. Bana na yo bakozala babibelabela te. Oh, chez nous, dans la famille, on ne se marie pas, on divorce toujours. O biso na famille na biso tobalaka te, soki obali libala wana fo ekufa kaka. Tes enfants ne seront jamais une génération de divorceurs. C'est la parole de Dieu. Soki na famille na bino ezalaka bongo, kasi bana oyo ya yo bango soki babali bakoumela libela na libala na bango, eza liloba na Nzambe. Alors, si tu es déjà dans cette situation, Bongo soki si okutami na makambo ya boye na vi na et yo, que tu es en train de me suivre et de m'écouter, mpe ozali kolanda ngai mpe koyoka tu ngai, vois, tu es un jeune homme, tu es en train de voler. omoni ozalenga mobali oza koyiba, On peut te tuer, on peut t'arrêter, tu peux faire la prison. bakoki kokanga yo balatisi yo pine to bakoki kokanga yo bamemi yo na makala. Mais il y a un avenir pour toi. Kasi mpomo eza molai liboso na yo. Dieu n'aime pas que tu sois un malheureux. Nzambe alingi te ozala moto ya pasi. Non, Dieu n'est pas d'accord. Te Nzambe alingi bongo te.
Et il n'est pas trop tard ce soir. mpe ntango eleki te mpo na yo na pokwa na lelo. Fais confiance au Seigneur. tiela nzambe motema. Fais confiance au Seigneur. tiela nzambe motema. Un miracle va se produire. ekamwiseli ekosala eza amene. Un miracle va se produire. ekamwiseli ekosalama. Amen. amen. Quand tu regardes encore dans le livre des psaumes, soki otangi lisusu na mokanda ya banzambo, chapitre 94, c'est-à-dire loba amene. dans le livre des psaumes 94, na mokanda ya banzambo mokapo ya tuku libwa na mine, le verset 14, nzela ya zomi na mine, tu dois savoir et tu dois le dire au diable tout de suite là. esengeli oyeba yango mpe oyebisa yango satana kaka sikoyo. Tu dois le dire au sorcier qui t'avait maudit. yebisa yango bandoki oyo balakaki yo mabe. Alors si les sorciers t'avaient maudit, boye soki bandoki balakaki yo mabe, ou si quelqu'un avait dit que toi tu ne peux pas progresser, to soki na mutu moko aloba na yo yo okokende liboso te na vi na yo, tu dois dire ceci. esengeli oyebisa ye boye, Je suis un héritage de Dieu. ngai naza libula ya nzambe, Je suis la maison de Dieu. nazali ndako ya nzambe, Je suis l'habitation de Dieu. nazali evandelo ya nzambe. Lisons le verset 14. totangi nzela ya zomi na mine, Psaume 94, verset 14. nzembo tuku libwa na mine, nzela ya zomi na mine. Suis-moi très bien parce que tu ne peux pas lire, mais essaie de me suivre. landa ngai malamu po ete yo moye otanga ezali te, landa. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. po ete yawe asundolaka bana na yo te, eza amene. Il n'abandonne pas son héritage. ye asundolaka libula na ye te. Dieu n'abandonne pas son héritage. nzambe asundolaka libula na ye Tu te. es l'héritage de Dieu. ozali libula ya nzambe. C'est un problème de croire. ela likambo ya kondima. Tu dois te dire, esenga yo milobela, je suis l'héritage de Dieu. nazali libula ya nzambe. Là, tu as déjà confessé tes péchés. wana esi otubeli masumu na Tu yo, as déjà abandonné les bêtises. esi otiki bozoba. Même si dans la famille un sorcier a dit, toi tu vas mourir. ata soki na fami na bino ndoki moko aloba na yo yo omatoki tokokufa, Lève-toi et dis, telema mpe loba, je suis l'héritage de Dieu. nazali libula ya nzambe. L'héritage de Dieu. nazali libula ya nzambe. Je ne mourrai pas. nakokufa te, Je ne mourrai pas. nakokufa te. Il n'y a que Dieu qui va décider de mon sort. kaka nzambe nde akokana makambo ekokomela ngai. Alléluia. amen. Il n'y a que Dieu qui va décider. kaka nzambe nde akoloba. Si les sorciers te disent, soki bandoki balobi na yo, à la fin du mois ici, nous allons manger ton corps. na suka ya sanza oyo tokolia misuni na yo, Amen. amen, Ils vous mentent. azokosa yo. Ils ont mangé autre chose. Ton corps est dans les mains du Seigneur. wana baza komilia na bango ya yo nzoto eza na mapoko ya nzambe. Alors nous sommes venus dire une chose à Dieu. boye biso lelo toye koyebisa nzambe eloko moko. Dis-moi très bien. landa ngai malamu, Nous sommes venus lui dire une chose. toye koyebisa ye eloko moko. Oh Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? o nzambe mpo ino osundoli ngai. Il est écrit que tu n'abandonneras jamais ton peuple. ekomami yo kosundola libota na yo te. Je suis ton yo okoka kokutana na makambo oza kokutana nango sikoyo na vi na yo. Mais prends la décision de te lever et de te diriger vers le Seigneur. kasi kamata mokano ya yo kotelema mpe kokende bipai na nkolo. Et quand nous allons commencer à prier dans les minutes qui suivent ici, mpe ntango tokobanda kosambela kala mingi te awa, Dieu va faire quelque chose de très merveilleux. nzambe akosala likambo moko ya kokabwisa mingi. Alors nous voulons te dire une chose.
boye tolingi koyebisa yo eloko moko. Accepte de donner ta vie au Seigneur. Ndima kopesa bomoi na yo epai na nkolo. Alors si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur en disant, moi aussi je m'engage à devenir un enfant de Dieu, boye soko ndimi kopesa bomoi no epai na nkolo lobi ngai na ndimi kokoma mwana na Nzambe. tu vas me dire, mais oui pasteur, j'ai pris déjà quelque part. Non, mais je voudrais que tu t'engages à être sérieux, à être honnête, à être sincère. Yo koyi koloba te ka paster nga na sambelaka esika songolo banda kala. Nalingi koyebisa yo nde ozala mutu oyo mikabi, ozala mutu okomi kotambola na bosembo, kotambola na bolima liboso na Nzambe. Alors quand tu prendras cette décision, c'est comme ça que tu peux te soumettre à la grâce de Dieu. C'est en ce moment que Dieu peut, à partir de ces minutes qui suivent, prendre la direction de ta vie. Boye tangu yo kokamata mokano oyo pe kosalela makambo oyo nde yo okomikitisa na se na ngolu na Nzambe nde na ntango wana Nzambe akobanda kokipe makambo ya bomoi na yo. Alors en ce moment, tu feras partie des élus, tu feras partie de ceux qui sont appelés à hériter les promesses de Dieu. Bongo na ntango wana okokuta makati na bayenge bene, okokuta makati na batoyo babengami kosangola bilaka ya Nzambe. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu est disposé. Nalingi koyebisa yo ete na poko ya lelo Nzambe azali awa ye aza na ye pre po apambola yo. De pourvoir d'une façon très spéciale aux problèmes de ta santé, aux problèmes de tes finances et aux autres problèmes de ta famille. Nzambe aza pre po na sunga yo ezala po na maladi oza na yango, ezala makambo oza na famille na yo, ezala makambo etali misolo ye aza na ye pre na poko ya lelo asalela yo. Et même si la crise a paralysé ce pays, toi qui ne seras pas paralysé, ce soir Dieu va faire un miracle. Ata kutu pasi ya mboka oyoyo ekweyisa batu nyonso na se, me yo okokweya na se te Nzambe akotelemisa yo. Et même si la maladie a déjà paralysé ton corps et tu es venu si fatigué, je te dis, Dieu te promet ce soir, dans les minutes qui suivent, Dieu te promet miracle et il va le faire. Ata maladi elembisa yo nzoto, kasi nazali koyebisa yo ete Nzambe akopesa nzoto na yo makasi musika te kaka kala mingi te awa ntango tokosambela. Tu vas dire, voilà, ma famille est paralysée, je n'ai pas de famille, je suis dans la rue, je n'ai pas de famille, tout est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Dieu a une autre situation, Dieu a une solution pour toi. Okoyi koloba famille na ngai makambo etambolaka te, makambo esimbaka te, tala kutu ngai basundoli ngai naza na balabala bisika kovanda ezali te, kasi nayebisi yo Nzambe aza na biyano mpo na yo, akotika yo te, akosunga yo na poko ya lelo. Alors tu peux dire, voilà, les sorciers ont causé des dégâts dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise. J'ai perdu le travail, j'ai perdu tout ce que j'avais à cause des sorciers. Même si les sorciers ont causé ces dégâts, tu vas voir, Dieu va te restaurer. Okoyi koloba bandoki basaleli nga mabe mingi na vi na ngai, bamemeli nga makambo ya mabe, eza na libala na ngai, eza na misala na ngai, babomeli ngai mosala, kasi nayebisi yo na poko ya lelo Nzambe akozongisa yo ndenge ozalaka. Tu vas me poser la question en disant, l'apôtre, ce que tu dis là, c'est écrit où? Mais regarde le premier verset que nous avons lu avec toi, Psaume 37, verset 25. Dieu a juré qu'il ne peut jamais t'abandonner. Okoyi koloba na ngai ntoma makambo oza koloba ekomami wapi, kasi tala na bisika totalaki na nzembo mokapo tuku misato na sambo nzela ya liboso, okomona ete Nzambe alapi ndai alobi ete ngai nakosundola yo ata mokolo moko te. Vous savez, Dieu va créer d'autres portes de sortie. Oyebi Nzambe akokela banzela mususu akobimela. Suivez-moi très bien. Landa ngai malamu. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais il a prié pour moi. Mais est-ce que j'ai eu quelque chose ce soir? Ndeko mususu akoyi koloba iyo si asambela mpo na ngai, eske na pokwa lelo nakoyi mpe kozwa eloko songolo. Regarde le livre de Genèse chapitre 50. Tala mokanda ya ebandeli mokapo ya tuku mitano. Quand tu regardes
précisément le verset 20 et les autres versets qui suivent. Dieu a aimé Jacob. Dieu a aimé Jacob. Tandis que cet enfant était encore dans le sein de sa mère. Mais Jacob, en grandissant, vous connaissez ses difficultés, vous connaissez ses échecs, le problème qu'il a connu même dans son mariage. Mais Dieu donnait toujours à manger à Jacob. Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne peuvent pas discerner quand est-ce que Dieu leur a parlé. Dieu, sachant que il y a des catastrophes qui vont venir dans la ville de Canaan, qu'il y aura la famine. Regardez, écoute comment Dieu a trouvé une solution. Dieu crée une situation. Suivez-moi très bien. On prend l'enfant de Jacob. L'enfant qu'il aimait. On le vend comme un esclave. Pour cet homme, c'est terminé. Je vais mourir. Je vais pleurer mon fils Joseph. Mais Dieu savait qu'il y aura une crise. Alors il a pris Joseph, il l'a envoyé en Égypte. Parce qu'il savait qu'il y aura à manger en Égypte. Il y aura les blés en Égypte. Alors à un moment venu, quand la crise était devenue la plus grande crise, c'est en ce moment que Jacob a vu son fils Joseph. Il avait prévu toutes ces choses. Je te dis, fais confiance à Dieu. Toi qui ne connais pas ce qui va t'arriver dans 5 ans ou dans 10 ans. L'expérience de Jacob était douloureuse. Il a perdu son enfant et un enfant qu'il aimait. La Bible dit qu'il avait dit que personne ne vienne me consoler. Je continuerai à pleurer Joseph. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Et ce soir, Dieu va faire des choses. Il peut faire des choses qui vont se produire maintenant, comme il peut faire des choses que tu vas hériter peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine. Ça, c'est un problème de Dieu. Jacob ne savait pas qu'il y aura une famine dans le pays de Canaan. Ça, non, il ne pouvait pas croire à ça. Canaan, c'est un pays où il y avait le lait, où il y avait le miel, où il y avait toutes les bonnes choses. C'est pourquoi depuis son ancêtre Abraham, Dieu les envoyait toujours à Canaan.
kobanda koko na ye Abraham nzambe azalaki kotina bango kaka na Kanana. Il ne pouvait pas croire qu'il y aura des situations difficiles. Ye akokaki kondima tete mokolo moko mpe pasi makasi ekokaki koya na mboka wana ya Oui, Kanana. maintenant tu es dans une situation difficile. Iyo sikoyo okutami na ntango ya pasi, Il y a une solution. nzambe alana ya noloba amen. Et c'est cette solution que nous devons chercher aujourd'hui, ce soir et demain. Pe yano yango tokoluka yango na pokwa ya lelo pe lisusu lobi na pokwa. Parce que la réponse aux problèmes de Jacob sont venues à travers Joseph. Pote biyano na makambo ya Yakobo azalaki na yango eyaki na nzela ya Yosefu. Qui pouvait croire à ça? Nani akokaki kondimela yango? Jacob ne pouvait pas croire à ces choses. Mutu tokokaki kondimaka ekosala mabongo. Parce que son fils était mort. Pote ye mpo na ye mwana na ye akufaki. Maintenant nous prions pour que Dieu puisse tout à l'heure créer une autre situation. Sikoyo toali kosambela po ete nzambe kaka sikoyo asala makambo na lolenge mosusu. Que Dieu t'apporte un secours Ete nzambe aya kosunga yo pour te faire sortir de la mauvaise situation. mpo na kobimisa yo na mpasi oyo oza na yango. Je te dis que Dieu est prêt, il est prêt de le faire. Nayebi so ete nzambe si abongami mpo nasalela yo yango. Il va te sauver de la mort. Nzambe akobikisa yo na liwa loba amen. Il y a des gens qui sont venus ici qui sont poursuivis par les esprits de mort. Ela bamosusu baye awa ozoyeba te ntango mosusu molimo na liwa eza na nsima mokongo na yo. Il y en a qui ne rêvent que la mort. Misusu balota kaka bandoto akufi aza na azomona baserkei kaka bongo. Alors il a peur. Ye aza kopanga. Job chapitre 5 verset 22, nous voulons terminer. Yobo mokapo na mitano nzela ya tuku ibali na mibale tokomi na suka. Dieu dit, Nzambe alobi tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu te moqueras de la famine. yo okotiola nzala. Tu apprendras seulement qu'il y a des gens dans cette ville, parmi tes voisins, dans ta famille, qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Yo okobanda kokamwa ozokaka basango ete bato ya pembeni to bato misusu na mboka oyo balekisaka mikolo baliaka te. Yo bandaka kokamwa. Mais toi, tu ne vivras pas cette Kasi situation. yo okomona makambo ya ndenge wana te. La Bible dit que tu vas rire de cette situation. Bible alobi ete okoseka okotiola makambo ya lolenge wana. Ça va arriver. Ekosalama. Crois que tu vas manger, très bien manger. Ndimande okobanda kolia malamu okimi na kolia misuni mpo mino ekomi kosala yo pasi. Amen. Amen. C'est très merveilleux. Ezali malamu mingi. Remonte au verset 20, Job 5, verset 20. Yobo mokapo na mitano nzela ya tuku mibale. Dieu te sauvera de la mort pendant la famine. Nzambe akobikisa yo na liwa na ntango ya nzala. Et même pendant la guerre. Mpe kutu akobikisa yo ata na ntango ya bitumba. Oh, je vais mourir avec cette souffrance. Nous allons mourir. Dieu dit non. O na pasi ya boye tokufa na biso kaka. Nzambe alobi te okufa te. Dites amen à haute voix. Loba amen makasi. Amen. Amen. Dieu te sauvera de la mort. Nzambe akobikisa yo na liwa. Oh, mes enfants vont mourir. Et moi, je suis à l'hôpital. Je suis déjà condamné. Le docteur a dit, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. O bana nga bakokufa ngai kutu mpo na nga toloba te. Munganga si alobi ke na okufa na ngai. Te okokufa te. On m'a dit, mon sida ici va me tuer. Balobi na ngai yo sida oyo oza nango 3 mois eza mingi okufa. Le cancer ici va me tuer. O cancer oyo ekoboma ngai. Cette infection va me tuer. O bamikrobe oyo ekoboma ngai. Mais la Bible dit ceci dans Jérémie 39, verset 18. Kasi Bible alobi boye na mokanda Irimia mokapo ya tuku misato na libwa nzela ya zomi na mwambe. Je te sauverai Nakobikisa yo. et tu ne tomberas pas sous l'épée. Pe okokweya na mopanga te. Ta vie, elle est à toi. Ta vie, c'est ton butin. Pomoi na yo ezali ya yo. Pomoi na yo ezali nde libula na yo.
Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Pote otielaki ngai motema elobi Yahweh. J'ai dit, ta vie est à toi. Nzambe alobi bomoi na yo eza ya yo. Comme tu m'as fait confiance, Lokola otieli ngai motema, tu ne vas pas perdre ta santé. okobungisa sante na yo te. Tu ne vas pas mourir. Okokufa te. Il dit, ta vie, c'est pour toi seul. Alobi bomoi ya yo elali mpo na yo yo moko. Parce que tu m'as fait confiance. Po ete otieli ngai motema, Fais confiance à Dieu. tiela Nzambe motema. Dis-lui, Père, je comprends ce qu'on est en train de prêcher. Yebisa ye tata na sosoli makambo baza koteya. Je ne mourrai pas. Nakokufa te. Je ne mourrai plus. Nakokufa lisusu Je ne te. mourrai plus. Nakokufa lisusu te. Et le dernier passage que je vous donne, Belikomi asuka na pesi bino. Psaume 37, Zela nzambo tuku misato na sambo. verset 19. Zela ya zomi na libwa. Il nous dit que Dieu ne permettra pas que tu sois confondu. Bayebisi biso ete nzambe akopesa nzela te yo oyokisama soni na vi na yo. Dieu ne permettra pas. Nzambe akopesa nzela te. Parce que ses promesses sont nombreuses et sont aussi fortes. Po ete bilaka na ye ezali ebele mpe bilaka na ye ezali makasi ekweyaka te. Amen. Avant de prier, Yambo tosambela. sois prêt, prépare-toi. Milengela sikoyo bongama. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Okomona makambo Nzambe akosala. Mais avant que je revienne à la prière, Kasi liboso na ya kozonga na libondeli, j'invite d'abord Pasteur Florent pour un autre service. nabengi nanu Pasteur Florent mpo na kosalisa likambo moko. Qu'il s'avance déjà. Apusana deja. Vous savez que dans notre programme, nous allons terminer à 20h et il est 19h. Boyebi na programme na biso tokosisa na 20h. Toza nanu 19h moins 5. Même si le diable s'est fâché, il a fait tout ce que vous avez vu. Ata Satan asiliki asali makambo nyonso bomoni awa. Ce soir, Na pokwa lelo. tu vas retourner autrement à la maison. Okozonga ndenge mosusu na ndako na yo loba amen. Parce que Dieu est Dieu. Po ete Nzambe azali Nzambe. Ne retourne pas si nous n'avons pas encore prié. Kozonga nanu te soki nanu tobondeli te. Parce que Dieu dit il ne peut pas permettre que toi tu sois confondu. Po ete Nzambe akoki kopesa nzela te bato ya mokili oyo basekaka yo. Inclinons nos têtes. Tokitisi mitu na biso. Prie, dis à Dieu, Sambela yebisa Nzambe. Seigneur, j'ai compris Kolo na sosoli. que tu ne m'abandonnes pas. Ete yo kosundola ngai Et te. tu as juré de ne jamais m'abandonner. Ete yo olapi ete okosundola ngai ta mokolo moko te. Tu as promis que je ne serai pas dans la confusion. Olaki ete ngai nakokisama soni te na bomoi na nga. Seigneur, tu as dit je ne serai pas un mendiant. Kolo yo lobi ete nakozala bisenga-senga te. Seigneur, tu as dit mes enfants ne seront pas des mendiants. Kolo yo lobi bana nga bakozala babisenga-senga te. Mon mari ne sera pas mendiant, mon épouse ne sera pas mendiante. Mobali na ngai mwasi na ngai akozala bisenga-senga te. Oh Seigneur, permets-moi de saisir ma vie. Okolo pesa ngai nzela na simba bomoi na nga. Dis encore à Dieu, Yebisa lisusu na Nzambe. Seigneur, tu viens de dire Kolo uti koloba. que la vie c'est un butin que tu m'as donné. Ete bomoi ezaliki mfwama oyo opesi nga. Oh Seigneur, je voudrais conserver ma vie. Kolo nalingi kobatela bomoi na nga. Que les maladies et les autres problèmes soient sans effet dans mon corps. Tika ete maladi mpe makambo mosusu ezala sans effet na nzoto na nga. Prions le Seigneur. Tosambeli kolo, aleluya. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.
de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.